Mbote na banso balandi ya émission Bayindo Bolamuka. Mbote na bandeko bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote na bino bandeko ya Angola ponini te diaspora mobimba oyo bobi kolanda biso bongo na nzela ya internet. E tokanisi lisusu koloba mbote mingi na ndeko na biso Kadima Mukendi kuna na Dubai. Mbote lisusu makasi na ndeko Mosese kuna na France. Mbote na bino nyonso bandeko yetotangi ba kombote kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala likolo na bino esengo pesa yo motema na biso ko zala lisusu liboso na bino na tina ya kosolola na bino bomo mesano to limbolaka ete émission Bayindo Bolamuka eye lisusu na tina ya kozongisa conscience ya moindo kati na nzoto ya moindo. Émission Bayindo Bolamuka eye lisusu kozongisa moto moindo moto kati na bato. Po nini tolobi ndenge wana tango mosusu bandeko bakotuna kabiso po nini motuya émission na bino ezebongo Bayindo Bolamuka moindo alali wapi na manaka na biso miemileka tolimbolaka moto moindo na kokota na binzambe ya bapaya na koyambaka bongo ba religion importée nde paikani moto moindo abungisaki ya yebo nzambe e paikani moto moindo abungisaki ya yeba valeur paikani moto moindo abungisaki na mokuse kozala na ye moto moindo uta mokolo mona tango rwanzinga kwa silaki kozwa bongo batem moto moindo akotaki na pasi soko lelo bandeko na biso ba intellectuel to ba yoyo ba pusi mwa kelasi musika bakotunaka bankoko na biso basala nini bayindo bakela nini justement po moindo abungisaka bongo bonzambe na ye soko soi-disant intellectuel bakolobaka bankoko na biso balataka bankasa soit kasa ya pondu bakoko na biso baliaka biloko mobesu et rien que po tobungisaka bonzambe toyambaka bonzambe ya bapai. Lelo histoire ya moindo eze komonisa malokola e bandibe na 1491 to na 1482 tango Diego Cao ayei ko découvrir embouchure ya fleuve Congo. Et lelo tango émission Bayindo Bolamuka yei tango nesongenzi la fumukusu kia muzana mpanda na Angola oyo bazio président ya bangunza bansoneleko pe mokambi ya religion vutuka ezebongo religion africaine bayei bato baze ko kokapenza te ko analyser mosala yebango baye ko sala na eleko yi lolenge moko na 1921 baye bazalaki ba contemporain eleko wana bakokaki te koyeba tina ya mosala fumu kimbangu ayaki kosala soko tokozonga ezalelaka bendenge wana tango babikisi bayaka bakutaka élite intellectuelle oyo bamisalaka pe bongo ba opposant ya batindami élite intellectuelle oyo to ba soi-disant ba intellectuel oyo nde bamisalaka bongo babundisi ya sango ya révolution oyo babikisi bamemaka tokoliki na Coran Mahomet alobelaka ba Jean du livre également na kati ya Biblia Yesu pe alobelaki ba grand sacrificateur oyo bayewana nyonso bazalaki baye ya mikanda lokola bongo bazalaka animé na mwa lolendo ya ba papier iye colonisateur tout moto azeko esclavagiser bato akopesaka bango to akokolaka bango nde bongo baye wana bakomaka bongo babundisi
ya message oyo koluka lobiko na bango. Po nini tokoloba ndenge wana? Po lelo soko tokoloba le plus intelligent moto azé avancé na ba étude surtout na itelo ya lelo po Fumu Kimbangu alakaki mayele ya kelasi ya lelo ekokoma pamba. Lelo moto ya mayele na itelo ya lelo tokoloba to tokoliki ye wana ndaze le plus dernier zoba tango mosusu makambo tolobaka et tout aka mwana lombango bino yango tokendaka penza na mwa kolimbola. Voilà pourquoi tolobaka émission baindo bola muka eze émission bolandaka na parti prité pe bolandaka na tendance te. Po soko tie parti pris liboso soko kotie a tendance okokokate ko sosola tina ya mosala okokokate ko sosola tina nini toze kozwa ntango ya kolekaka liboso na bino. Po nini tolobi bato ya mayele ya makasi ya elekoye bangonde baze penza bazo baya suka. Po tokolikia baye ya mayele ya lelo ba soi-disant intellectuel alors basé censé ya ko reproduire exactement parfaitement oyo loposo pembe aze kolinga pona bango. Basé ba professeur de l'université, basé ba docteur en, basé ba licencié en. Soko ayei kotangisa yo, l'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Cao en 1482. Il faut yanola yango ndenge wana. Po yango lolenge ye azwei na ba maître na ye to na ba iba formé ye. Et également alingi interpréter yango lolenge bango balakiseli et combien imposition pas inabiso. Soko au s'argumenter en disant que Soko Diego Cao a découvert l'embouchure en fleuve Congo en 1482 et ces enseignements oyo il faudrait ba pese bongo na banana bango pour ça qui découverte il y a Diego Cao pour na Portugal. Okoloba teke ba fandaka neteni wana batikalaka koyeba teke eze embouchure. Mais okokoma lolenge bango ba professeur lolenge bango ba dérivé à l'opposo pembe ba lingi ezala bongo interprété. Voilà pourquoi bango wanande élite intellectuelle oyo na ba génération nyonso ba kombataka batindami to bayaka pona kobundela mabele to pelo poso. Lelo basala kana OCC bandi magabilia epola ekota na République démocratique ya Congo wana basé ba intellectuel basé ba docteur en basé ko détenu ba 4 à 5 diplômes kasi pona intérêt ya misolo yeba ko proposer ye atonga soko immeuble na ye atonga soko ba villa na ye atambola na mituka kobongola mituka lolenge ya ba milato ye azena yango pona intérêt égoïste na ye andimi biloko epola ekota toujours élite intellectuelle ba ko kendaka ko sala bongo ba rébellion élite intellectuelle na ebele ya ba diplôme azena yango tango ba ko proposer abengi yango cop ya nini ya rébellion ko sala yango na zamba te sike zebe na banyama na banzete kasi ya ko sala yango na mboka oyeze habité na bandeko na ye baindo. Voilà pourquoi Fumu Kimbangu alakaki mayele ya mokili oyo te ekobima pamba. Lelo politique na biso to bandelaka yango ya République démocratique ya Congo yiki mosuku babenda kotawa basimbawa bato baibite bakobanda wapi bakosukela wapi élite intellectuelle. Po il est très lelo na gouvernement ya Congo il est très zete. Bato nyonso tant mo suspect 2-6 ya pamba zete. 4-5 diplômes.
bango wana baze kokoka te kofanda kosangisa makanisi rien que po baloba peuple na biso toze kokamba anyokwami mingi sikawa ensemble toluka solution pour peuple oyo alongwa na malnutrition pour peuple oyo alongwa na passion zingelie banda loposo pembe envahissaka mabele na biso. Toujours élite intellectuelle, base ya destruction. Po nini loposo pembe alingaka ba reproduire exactement oyo ye aje kotinda. Po ye akenda kasi akenda te. Loposo pembe na 1960 apesi biso soi-disant indépendance otolobaka indépendance moko hypothéquée. Na 61 baluki ba commissaire généraux ba jeune étudiant ba Mbuta Mutu Tshisekedi ba Kengo nyonso to tangela kabino bangonde bayaki kokamba mboka bangonde bakalaka lokola babengamaki na eleko wana bakalaka oyo bangonde baya liboso babandaki na kozindisa mboka na biso. Mboka ya Congo ezwi indépendance une année après Moïse Tshombe sali sécession katangaise. Mbuta Lumumba ba taxé des communistes ye wana bakei koboma na liwa ya soni. Ponini tozongaka na makambo ye potolobaka mémoire ya peuple congolais. Ponini tokozongaka na makambo ena pour mémoire ya peuple congolais eze moi mouke faible. Mémoire ya peuple congolais eze moi mouke raturé pour nini. Balesa biso maelongo banité eze ko détruire ba cerveau na biso, baze ko tia biso exposé na milangwa poto kokate ko sala analyse, poto kokate ko tala to ko sala rétrospective ya histoire ya mboka na biso. Bakonzi nyonso ya Afrique oyo bayaka na éveil ya conscience bakonzi na bazalaka bao mabatre bazalaka exposé na danger kasi banani batraisaka to banani ba exécutaka plan ya loposo pembe eze kaka bandeko na bango baindu kasi tolingi to banda nano na République démocratique ya Congo na biso na 1961 tozongi na eloko oyo na tina lelo distraction politique bolingi te bato baloba bosembo bolingi te bato baloba o ezali soko tozwi tango ya kolimbolela bino opposition ya lelo eze non po kaka na intérêt ya peuple mon position ya lelo eze po loposo pembe aza na ba intérêt na yende abata misima na bango yango azo ko pousser bango ba reproduire exactement oyo yelo poso pembe ya lingi. Voilà tokoyebisaka bino na ba manaka nyonso ezeye koleka uta mo ntango tozeye ko conjuguer ba valeur na biso kaka na temps passé. Mbuta Lumumba na temps présent na ye moto apesa ye raison te. Bato nyonso batakisa ye communiste moto alingi mboka te rien que pour etufaki intérêt ya ba belge intérêt ya ba américain ya talaki ngambo ba soviétique. Mbuta Lumumba ibaki misolo ya nani abomaki nani po bakenda koboma ye na liwa ya soni lolenge pe ya pasi lolenge babomela Mbuta Lumumba. Tomeseni koloba lokola bilili bize biso tolingaka penza kotia bizeuze mingi te soko toze kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji tokenda lisusu botila biso image ya baye baboma loposo pembe na complicité ya baindo bien sûr bakati Mbuta Lumumba babandi na ino na koboma bakati esimbi kaka te batie ina acide
esimbi kaka te baye kotia moto. Mais mondelo oyo bokolanda tout à l'heure alobi même soko lelo Mbuta Lumumba akozonga na bomoi, akozonga alors dentition incomplète, to akozonga mino ya kokoka te po esi bafuzulaka ye mino mibale. Totuni ngai na bino, mino ya Mbuta Lumumba bafuzulaki, bafuzaki yango tango esi akufi, to bafuzaki yango pendant torture. Alors pour asalaki bango, est-ce que depuis Mbuta Lumumba kenda na liwa ya pasi, bandeko nyonso baya na molongo ya politique, nani alors pour lelo bango nyonso basé ko reconnaître c'est vrai Mbuta Lumumba akufaki po adefendaki mabele. Combien de politiciens République démocratique ya Congo batambolaki to basé ko tambola na lignée ya Mbuta Lumumba? Tokenda totala na ino image oyo bongo tokozonga na ndako ya mosala po to commenter. Improvise un discours qui donne une toute autre image de la colonisation. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Des mots forts, insultants pour certains. Du coup, très vite, le Premier ministre congolais est dans le collimateur des Belges. Et pendant que le pays se divise dans la violence, Lumumba est de plus en plus seul. Les propos du ministre belge aux affaires africaines de l'époque ne laissent d'ailleurs planer aucun doute sur le sort qui attend l'ancien leader indépendantiste. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba. L'homme est alors traqué, puis arrêté, image forte d'un ancien Premier ministre maltraité sous le regard du colonel Mobutu. Les heures de Lumumba sont comptées, ce n'est pas un secret, mais personne n'intervient. Le 17 janvier 61, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans sont envoyés au Katanga. Pendant 6 heures, jusqu'à leur descente d'avion, ils seront tabassés. Ils étaient debout, ils étaient sur leurs jambes et sont descendus sur leurs jambes. Bien qu'il y ait quelqu'un qui est, à côté de moi d'ailleurs, qui ait crié « Ne les laissez pas souiller, la terre katangaise, portez-les ». La fin de l'histoire, elle, est des plus sinistres. Patrice Lumumba est exécuté. Ordre est donné de faire disparaître sa dépouille. Ce sera fait dans de l'acide sulfurique. 50 ans après, les témoignages sont toujours aussi choquants. Il fallait d'abord découper les corps à la scie. Nous n'étions pas chirurgiens, nous n'y connaissions rien. Il a fallu d'abord les découper en morceaux maniables avant de les jeter dans une cuve de 200 litres d'acide. Et le reste, nous y avons mis le feu. Lorsque la nouvelle de l'assassinat de Lumumba se répand, des manifestations éclatent un peu partout devant les ambassades belges notamment. Aujourd'hui encore, près de 50 ans après sa mort, Patrice Lumumba reste pour beaucoup la figure qui incarne le mieux l'indépendance du Congo. Un corps d'une personne importante, tout ce qu'on fait pour ça. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez arraché? Il avait une denture, une très bonne denture. Oui, c'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste, c'est identifié ça. Hein. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'a pas le vôtre. Ah. Oh. Vous voulez un couteau? Allez Patrice, voilà ce qui reste de toi.
matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda baye bazangisa Mbuta Lumumba tombe elelo moto yo na esengo alakisi biso linu ya Mbuta Lumumba et gouvernement congolais loko les ebongo élite intellectuelle ndeze ko kamba nanya ko revendiquer pour baser esclave liboso ya ba maître na bango tolobi wane zalaki na 1961 bato bazalaki nano soko pe na kobanga colonisation bato bazalaki nano informé te bato bazalaki na ino soko limité soko na bobangi kasi bambula ebakami toze ko pusana peuple africain aze ko kokakate kokota to ko comprendre makita yelo poso pemba ze ko sala botala lolenge kani ba président africain bazalaka malmené na loposo pembe lokola toze ko beta déjà nkota yoko na bandeko na ngai ya Rogi tokenda totala liwa ya Samuel Do président ya bato président ya Liberia bokomona président oyo bazé ko bomaye batie ibilili en direct basé ko kata matoi tolanda bongo tokozonga pona ko commenter na ino bilili yo tolanda. Right now, what you have done to other people, you are not an exception. You tell us at the moment, and right now too, what did you do with the Liberian people money? What? You're taking this out of talk. That like him, Marine. That's the medicine you want to use. Eventually, what did you do with the Liberian people money? Sit down, talk. You stubborn, eh? You my man. I'm not stubborn. What happened to you? I'm here. So, the president of Nigeria is supposed to be. I spoke all the public. Call for the Venice. If they pay. You want to have the Vani and Prince? Yeah. No. Please give your full name. What is your full name? Samuel Kanye Do. Besides Samuel Kanye, you have another name. What is that name? Your other current name? Do. Kuche. You are Kuche Do. I know you. One by one. I need a lot of peace. Okay. I need a lot of peace. When the Vani comes to interview you, you say you like me. Yeah, Do. You hear that? Yeah. I don't want to hear anybody say Mr. Do. They mean it's Do. Who call him Mr.? They are pretty Do. Country and water from the state. Gentlemen. Pour water to drink. Go down. Let's listen. I'll talk. But when you trying to get let's talk to Prince and Bunny. My name is Conan JB Wompo Yamin II. I'm representing Prince and Conan Bunny right here. And I'm asking you, in particular, to confess to the Liberian people. It's not only Yomi, it's not Prince Johnson, it is not Conan Bunny, but we want you to confess to the Liberian people. That's all we expect of you. Where did you keep all the Liberian people money? You know, if I tell you, I will not believe it. We believe it, why not? Not because I hear, but I was in the interest of the people. Yeah. And I only want account with ITC. What a number? I can't know a number. You got to know your own number. Bank account. ITC Liberia, know a number.
RTC. Any number that I tell you is RTC. It's a big number, anyhow. It's a big number. No, procedure. Yes. Okay, men police because men will people that then do the interrogation. Then let me tell you something. Gentlemen, excuse me. Let me be very frank with you, though. It is the same way they used to tie people in the Liberian people. I don't tie people. You are immediate lieutenants. 1, main lieutenant. 2, go. Who? Go. William Go. 3, Chajulu. The 60s, 70s children that you slaughter, that you order your men, when you make in your statement that there will be no more Nimba candidate for anybody to use. No, I see so. Those implications were educated people. We analyze those things. And though, as I'm sitting down and talking with you, I'm out of words. I'm out of words right now. I'm out of words. Be very frank and tell us what have you done to the people. Let me tell you something. What happened is ordained by God. Excuse me, Joe. What happened to our economy? Yeah, I'm EP. If I rest, gentlemen, I will talk. I'm in a lot of pains. It's in all my 2-year court. I will talk. Let give me a chance. Yes, sir? Please, I'm in pains. You know, that's why I was able to get planning to cut the rope from your elbow, so that it will encourage you to speak something out, breathe less, then later after maybe they will keep you or send you over to airport. I'm doing you a whole lot of help, you know. So, this is the problem. If you will speak something out, the Liberian economy, the 200 children that, the 200 children, young children that David Q. Nimla took there and dumped them in the well in Banga. What reason you take that for? And then the 600 people that you killed them to Lutheran mission. Plus your command at the UNDP headquarters. Yes, sir? If my hand loose, I'm in pains, I will talk. I'm in a lot of pains. Sure, it's coming. Now take position, quick, man. Number one. So you will be able to tell us exactly what have been mandated to ask. Have been mandated to ask you actually to stick something on record to the Liberian people, so you will be rescued by the Air Force forces. Yeah, that's it. Yeah. Your hand is no more tied than my face. To wipe your face? Yeah. What do you want to wipe your face? What should wipe your face? Don't wipe your face, man. Why the man should be? Why the man? Nobody should play here. For what? Who are you? Why the asshole? Why the asshole? Why? You say you want to see. Why you wear the man paper? Huh? You say you want to see Johnson before you speak? Get up. Before you see him, go back. Asking for different things. Wait again. Release me. Can you tell the government to completely surround it once your armed forces? Please say it. Yes. Say it. Say, I, Samuel, can do. Yeah, go ahead. If I'm, you see, the people be beating me, and I can't hardly lift up my face. You don't have to look or to see. You just have to speak. Open your mouth. Yeah, I say. You have to say, I, Samuel. Okay. The government has been overthrown. So say, I, Samuel, can do. Yeah, I said the government has been overthrown. I, Samuel, can do. Yeah. Say it. And now the government of Liberia has been overthrown by Prince Johnson forces. Yes. I'm therefore asking a member of the armed forces to surround us so that we can build our country. To surround to who? Huh? To surround it to who? To Field Marshal Prince Johnson. Who is your immediate lieutenant? And say I, Samuel can do the zone. Tell government like if I'm losing, I sit down good, you see my neck,
I can't hardly, you know, to do. I want to talk. Your elbow is being released. And the handcuff. But the handcuff is Don't put my supposed to hand be on me. It's not easy. That is a zero case. The only thing we can do for you is to release your elbow. Yeah. But the handcuff, I can't tell nobody here to do figure because I have to go to the authorities. Yes, sir? Yes. I can tell you. If you save my life, I can live a life. If you save my life, I'll do plenty of things to avoid trouble. Why you reject the Liberian people for not resigning? Well, for so many reasons. Which one? Joseph, if I want to talk about it, can you give me chance? Yeah, but the chance has been given you. Well, you have, you see, I want to ask a question of diplomacy, but you can't speak over. Don't move the microphone. What happened to our economy? What happened to our economy? Where do we have the Liberian people money? Open your eyes. You don't want to open your fucking eyes? No, don't abuse it, man. Yes, sir? Yes, sir? You told the Liberian people that the Liberian people say you should calm down. You welcome to resign because you will make that sacrifice for the Liberian people. Yeah. Despite of that, when the people took peaceful march to you, you rejected them and you began to slaughter them. Yes. Why? Nobody come to me. You didn't hear that people were marching to include the marketeers, the marketing association, the clergy? Yes, sir. I want to talk plenty. Please. Yeah, but say one or two reasons that causes you to reject the Liberian people's request. Okay. Talk. I will talk. Okay. Talk something. Yes, sir. If you start talking, I will call the field marshal. Please call the field marshal. But start. Let's play against my you're not feeling PA. You're not feeling PA. My brother. I've been to... Come on, move. Move. Oh, shit. I've been... Matondo bandeko balandi bouti kolanda bongo bilili ya assassinat ya président Samuel Doe oyo bomoni bongo na sous-vêtement torse ni bazé ko kata matoi azé kolela et président de la République ya Libéria. C'est vrai. Oyo basimbi ba bayonete bazé ko kata baindo. Maintenant ni abatami na sima Loposo Pembe. Loposo Pembe. Élite intellectuelle basée censée ya ko reproduire exactement oyo ba mettre na bango batangisi bango. Batangisi bango bolingo ya mikili ya poto ke bolingo ya mabele na bango Afrika. Basé baindo kaka na Loposo kasi kati et pas ya Loposo Pembe kimia pe abondance régner. Président Aleli boko yebisanga to boko tuna ngai po nini tolobi Loposo Pembe tozonga lisusu na bandeko na biso ya Rogi lelo tolingaki bozwa pas mal d'images pour makanisi ya bato et la mukanaino. Trop, c'est trop. Oyo ze ko sala malelo na République démocratique ya Congo, toko regretter yango. Mosikate. Libya la limbula boni pour regretter. Tokenda lisusu totala arrestation ya président ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo. Toujours Loposo Pembe. Bavion ya ba français, beliko ya ba français.
bombarda garde républicain to rapprocher ya Laurent Gbagbo pour faciliter rebelle bakota pe bakanga président ya bato na maboko première dame na robe de nuit basakanela ye pe lelo président Gbagbo na CPI kasi tokozonga ezen aspect moko toze kotika na anonymat otoko développer yango na suka tozonga lisusu na bandeko na biso ya Rogi total arrestation ya président ivoirien bongo tokozonga pona kokoba manaka na biso. Le rat était débusqué. chien. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. On ne m'a pas raconté de la c'est fini. Allez.
Dieu merci. Dieu merci. Malhonnête! Ouais! Bagbo pas bien! Le combat est fini! On a pris les gens à cause de Bagbo! J'ai dit on a tiré Bagbo! On a pris les gens à cause de Bagbo, c'est fini! C'est fini! Il y a pas l'homme, il y a l'homme, il y a l'homme! On a attrapé, il n'y a rien pas! On est C'est clair? Mais Simone, vous pleurez? Non, ne pleurez pas. Non, il faut, c'est pas la peine. C'est bon? Là, c'est clair. Bon. Non, attendez maintenant, comme il a changé d'avis, on va reprendre encore l'autre puis de ça pour aller faire la télé. Non, monsieur le président sortant, vous pouvez là. Vous ne pouvez pas sortir. Hein? Il ne peut pas sortir. Non, attendez, monsieur le président. Il ne peut pas sortir. Asseyez-vous. Dégagez le camion sur le travail. Madame la présidente. Non, non, personne n'est rentré. Voilà. Ah, attendez, coupez. Voilà. Okay. Quel mot avez-vous vous dire par rapport aux miliciens et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Les tirs, c'est pas bon. Oui. Plus fort, plus fort. Allez, plus fort. Je peux pas. Pourquoi? Je suis trop essoufflé. Dites un mot pour qu'on libère le pays. Hein? Un mot pour libérer le pays. Hein? Qu'ils arrêtent les tirs. Arrêtez les armes, voilà. Tout ce qu'on vous demande, voilà. Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens. Et vous, monsieur l'ex-président? J'ai déjà répondu aux questions de votre... Bon, pour la télévision, c'est la télévision de la paix. La télévision de la paix. Je vous ai pas répondu. C'est la télévision de la paix. Non, comme on vous a mis hier. Pour la télévision de la paix, pourquoi le pays J'ai dit que les combats ont cessé. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Tagoro de sortir avec un mouchoir blanc. Il est sorti avec un mouchoir blanc, les gens sont venus me chercher. C'est fini. Voilà.
C'est bon, allez, c'est bon. Monsieur le ministre, j'ai dit le couloir. Il a déjà sauvé, non? Prenez c'est pour votre mari. Aidez-moi, merci. Personne ne rentre. Pas de journaliste encore. Fatigué. Maman, allez-y, maman, allez-y. Rentrez, allez-y. Mais moi, bien que pour libérer le pays. Vous êtes qui? Le médecin de l'Est. Un mot pour la libération du pays. Non, je ne ferai pas de déclaration. On fait passer ça là. Madame, sortez, après vous sortez s'il vous plaît. Madame. Voilà. Commandant Zakaria, Mourou, Vecho, Ouattao, tous les commandants qui ont été shérifs, tout le monde. On a associé nos forces pour faire ça. Merci pour tout. Ok. Babo vient de dire à ces hommes d'arrêter d'éthique. Qu'est-ce que vous avez à ajouter là-dessus? Ils n'ont qu'à comprendre qu'ils doivent arrêter. Nous, on n'a pas voulu faire du mal à Gbagbo. On a reçu l'ordre de notre président et du Premier ministre de ne pas le tuer. Et on l'a fait. On a en sécurité ici à sa femme. Donc aujourd'hui, la sécurité est garantie? La sécurité est garantie. Ok. Quel message avez-vous pour cette population qui veut s'évacuer? Tout ce que je peux dire, c'est la réconciliation entre les Ivoiriens, qu'on ait la paix dans ce pays, qu'on arrête ce pays. C'est tout. Merci, Baba. Merci. Baba. Oui, ils sont là. Merci. Ouais. Merci. Bon, la famille? Elle est blessée, hein? Petit quoi? Voilà, s'il te plaît. On va préparer beaucoup. Non, en prison, c'est ça. Je dis, ne rendez pas le mal par le mal, aidez-le. Aidez-le. On arrange ça. Vas-y, à partir de son arrivée. Voilà, moi je suis militaire. Non, moi je suis elle est militaire. Il faut que je parle voir mon commandant avant de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas filmer ça. Vraiment, c'est regrettable, hein, c'est regrettable. Nous avons tenté par tout moyen d'envoyer des messages à M. Laurent Gbagbo et à son épouse. Ils n'ont pas voulu entendre raison. Et c'est regrettable qu'on traite un ancien chef d'État de cette façon. Mais il l'aura cherché parce que c'est ce qu'il aura voulu. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait qu'il ait mis sous son bunker ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il aurait pu leur épargner toute cette humiliation. En tout cas, je me rends bien compte que Laurent Gbagbo, il a été très méchant vis-à-vis de sa famille, très méchant vis-à-vis de son entourage. Et aujourd'hui, à cause de lui, regardez toute la souffrance des Ivoiriens. Mais le président Alassane a bien dit qu'il ne voudrait pas que Laurent Gbagbo soit tué. On aurait pu le faire, mais comme c'est un homme de parole, il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo sort vivant de cette affaire, lui, son épouse et ses enfants. Bravo donc au président Alassane Ouattara, qui a prouvé à la face du monde qu'il demeure un homme de paix, un homme de non-violence et qui est prêt pour le développement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça sert de leçon à tous les dictateurs du monde, qu'ils sachent que, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quand Dieu a parlé, plus rien ne peut résister. Merci. Merci pour Bona. On a souffert. Dieu merci Gbagbo, on a trouvé Gbagbo aujourd'hui. Je suis content. Monsieur le président de la Mano Ouattara, c'est un homme de parole. On le fait confiance. C'est pourquoi on a banni tout le pays à côté de vous. Merci pour
matondo bandeko balandi bino moko bomimoni bankoko baloba emoni liso ekotobolaka liso te pasi lelo po eze peuple congolais peuple africain bilia na ye ya mokolo na mokolo eze théâtre eze musique bilia na ye ya mokolo na mokolo eze milangwa eze bondumba toze na tango te topusa ba réflexion na biso liboso toze na tango te toyeba kosala ka rétrospective ya maemaleka toze na tango te ya kotalaka bomoi na biso baindo touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi ba documentaire eze kotala biso te pe toze na tina na yango te toze na tina na yango te président ya mboka ya bato président ya mboka ya bato bomoni ndenge bakangi ye na première dame akomaki jouer wana eze bilili iye bakolakisaka libanda bongo lokola batangisa baindo boniama soko baviolaki première dame wana bakolakisa ta soko esi basalaki ye bilili ya bolumbu nde nsima bazongisi ye robe de nuit na nzoto lolenge ezalaki na président Kadhafi kasi tolobaki lelo toloba muke bilili eloba na ino mwa mingi toze taxé rien que po tondimaki tokobundela loposo moindo nesongi ya nzila akomi lelo sujet ya benjir ntango mosusu na tokenda na eteni ya ruji tokenda totala sika wa arrestation pe assassinat il y a Muammar Kadhafi le président libyen Oyo Sarkozy président français à l'époque attaque est dictateur dictature ya Kadhafi yango esalaki ba italien batika bongo Italie bakenda kosala na Libye dictature ya Kadhafi yango esalaki que carburant était kama na 0,50 $. Dictature soi-disant ya Kadhafi yango esalaki que ba étudiant ya Libye basalaka payer payer de fois basalaka tango mosusu grève ya parking tango wana awa ba étudiant na biso basali grève balukela bango bus na Libye ba étudiant basalaki grève po balukela bango parking po bazé na mituka bazé na sika ya ko parquer mituka na bango te dictature ya Kadhafi yango esalaki Libye kasi tokenda na ino total arrestation pe assassinat ya Muammar Kadhafi toze kotika toujours aspect moko entre parenthèses oyo toko développer yango yambo tosilisa manaka na biso tolanda. Vraie raison d'espérer s'en sortir. Le mois du Ramadan est là, puis ce sera la rentrée de septembre et le dossier de la crise économique qui va monopoliser les énergies. Les Occidentaux ont-ils les moyens de poursuivre cette guerre au-delà de l'été? En accord avec leurs alliés de la coalition, les Français donnent le feu vert au CNT pour déclencher le plan de la prise de Tripoli. Il fallait que cette opération réussisse. C'était l'unique espoir de décapiter le régime. Si on échouait, Dieu nous en préserve,
Alors on aurait été soumis à toutes sortes de pressions politiques. Les cellules dormantes prennent les points clés. Puis les milices rebelles, appuyées par des centaines de forces spéciales de plusieurs nations, parmi lesquelles de nombreux Qataris, investissent la capitale libyenne. Le dictateur déchu, lui, est introuvable. Tripoli est aux mains du CNT, mais aussi de dizaines de groupes armés de toute la Libye. Plus ou moins disciplinés, rétifs à l'autorité du CNT. Ils entendent obtenir leur part du pouvoir. Il y a même un invité non prévu. Abdelhakim Belhadj, l'ancien djihadiste, qui se proclame chef militaire de Tripoli devant les caméras de la chaîne qatari Al Jazeera. Kadhafi a été retrouvé dans les conditions que l'on sait, avec une fin qui est à l'image du caractère tragique qu'il a donné à sa vie et qu'il a choisi lui-même finalement. Est-ce qu'on peut avoir une réaction à la mort de M. Kadhafi? L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. L'action qui a été engagée a permis cette espérance. Matondo bandeko balandi bososola des fois esalaka pasi na motema komona bilili ya boye ndenge ezekoleka kasi bato balali pongi e bato yango bango kaka nde balobaka ba même cause et reproduisaka ba même fait. Soko ba ya 1960-61 bazalaki na ino maele mingi te, communication zalaki te na mokili, information zalaki penza véhiculée comme tel te. Bongo lelo bozesi liwa ya Thomas Sankara, volonté à Blaise Compaoré, to l'Oposo Pembe. Toujours l'Oposo Pembe. Aspect moko tozalaki kotika, eze kaka baindo nde baze komonana. Po ya Mbuta Lumumba, tango si ba assassiné bango, ba komi na ba journaux, presse écrite a komi. Mbuta Lumumba azalaki bongo massacré, akimaki na kasho, asevadaki, nde bongo azalaki massacré na ba village. Ba responsabiliser yo moindo. Ba responsabiliser yo moindo, yo moko kolo histoire na yo, yo moko moto effacer moto na yo. Kasi sima ya bambula bosembo ekobima na image bouti kolanda. Ndenge babomela Mbuta Lumumba tango mosusu nyama akokite ko boma moto ndengo wana to zonga na ino rien ke na maloba wana bongo to kozonga pona kokoba ingeta to zonga na ino kaka na maloba wana na ino. Il fallait d'abord découper les corps à la scie. Nous n'étions pas chirurgiens, nous n'y connaissions rien. Il a fallu d'abord les découper en morceaux maniables avant de les jeter dans une cuve de 200 litres d'acide.
Et le reste, nous y avons mis le feu. Matondo, Bumiyokeli, ndenge babomela Mbuta Lumumba, ndenge babomela Mbuta Lumumba, e bazalaki wana mikolo wana nyonso, komela, bekomela, kwiti na lolenge oyo, tomoni lolenge ya koloba te. Kasi, nabileko bileka, na betelo batangisa biso, Moindo ye moko motabomaka Mbuta Lumumba, boko selaka mondele makambo te. Lelo, tango bilili biyebize kobima. Et si tu as décision, pour nini te to funda ki bato wana to porta bango plainte, pour bangonde ba meurtrier, bangonde ba ba assassin, ya ministre, ya premier ministre na biso. Premier ministre ya mboka na biso. Alobi na ye na kimia, asali interview, ala kisi biso lino ya Mbuta Lumumba, eleki, lokola ala kisi biso lino ya mpuko, lokola ala kisi biso lino ya imbwa, eleki. Bomoni image ya président libérien Samuel Doe. Bomoni bato moindo. E lo poso pembo azeko tuna ye mituna. Azalaki wapi? Tango basi ujir na ndako ya Samuel Doe, nde babengi bango, to bazalaki na piste. To bango nde bazalaki ba mercenaire. Omoni aspect tozalaki koloba tozeko tika. Lo poso pembe nde azeko tuna mituna. Ba mercenaire. Bangonde ba commanditaki. Bangonde ba puyaki. Bangonde ba tiaki miso. Bangonde ba robaki. Samuel Doe, il faut azala. Arrêter bangonde ba lingaki. Samuel Doe, il fallait azala. Éliminer, dénigrer, humilier basé ko joie. Maïa bosoto ko sope la président. Et basé ko filmer zeko leka en direct na mboka na ye. Arrestation. Il y a Laurent Gbagbo. Bato ya liboso ba pesi information na population bozé ko mona na bilili ingeta matondo na tataluza dio pyramide. Ndenge bazé ko sepela wana. Lo poso pembe bango wana bazé ko sepela. Po nini à chaque fois esika bazé ko éliminer Moindo moko fo bangonde ba ingela wana bangonde bazinga tout autour. Ingeta poeze kuna bango. Poeze rôle na bango. Na ba image filtré nde bakotia bino na bino ba indo pona kozongisa kabino na botau pona kozongisa kabino na bolema. Etango bakei baze komela baze kolia balobi Moindo aze yauli. Ata sima ya 2 siècles Moindo akotika la kaka be Moindo inutile au nom du christianisme. Moindo aze ya kokufa. Moindo aze ya kokufa. E bandaki na kombo ya ba religion. Religion s'imposer. Lokola religion tambolaka na bizaleli na yango. Religion tango s'imposer, tango rwandi ganko andimi ko zwa baptême. E kumbi culture. Tango kumbi culture et influencer nyonso. Lelo pose à la respectable, faut reproduire français lolenge et bango balobelaka. Pose à la considérer, il faut lata lolenge bango balataka oti moi cravate, oti moi veste. Lelo il faut se kalokola bango basekeke. Wana ose un grand monsieur. Wana ose un grand monsieur. Culture na bango, religion et kumbi culture, culture influencée nyonso. Également vous comprendre que nesika pe islam e kotelaki, lolenge moko, religion étrangère e koti, et kumbi culture ya barab et influencer environnement na bango. Yango soko zoi baptême na christianisme fo bongo la kombo. Okei mbala moko na eteni na bango. Okomi Jacques, okomi Paul, okomi Samuel.
Sokope au pays, on se convertir dans l'islam, au komisoko Ismaël, au komisoko Abdou, au komisoko Djibril, et Bokota la paix la télé, il y a bango, bah islamisé, et c'est qu'à reproduction exact, il y a maïba copier, et pas il y a mettre na bango ba arabe. Moto moindo sans identité. Moto moindo sans appui spirituel. Moto moindo inutile. Et était lo baye bakei kotanga, était lo ane kumbi kaka orgueil, était lo ane kumbi kaka lolendo. Bato wana bayebite ko batela mabele na bango. Bato wana bazé ko travailler à temps plein au service de l'homme blanc. Yango wana atabilia epola ekoto soko moindo akufa poye azala mwana malamu liboso ya ba maître na ye soko akosala rébellion asala rébellion rien que poye azala mwana malamu liboso ya ba maître na ye au nom ya ba religion importée nde détruit mabele ya Afrique. Fumu kimbangu tolobaki na binongo sima ya émission to salaki le 4 octobre. Tango to utaki bongo to tilaki bino ba élément to utaki ko célébrer bongo condamnation ya fumu kimbangu. Tango ba utaki ko sambisa na cour militaire, lokola moto utaki ko sala rébellion, lokola moto ba kutaki na détention ya ba arme. Mais po c'est lo ba motif yango a interpréter ki Bible na lolenge na ye. Et j'ai passé. Le lolo, le poso moindo, a évité, à salanini, pour bima, na mikakatanomi mizingeli. Et, lelo, toze, toto poussani, na 100 ans, il y a guerre mondiale. Première guerre mondiale, 16-18. Et les lots, 100 ans, 2016-2018. Yango pe boze ko ka mokili yiki milimo ezeko bendana. Mokili ezeko telema lisusu na 3e guerre mondiale. Côté Russie, azeko telema na États-Unis. Côté Corée, atalisi États-Unis mandoki. Côté Irak, azongisi etumbakuna sokona na Turquie, côté oyo yiki ingeta sima ya 100 ans milimo koyoka na lisusu bongo atose ko poussa na 1921 ya mbotama ya mfumu kimbangu loposo pembe ayebi tango tokomi ayebi ngonga tokomi nde alingite moto moindo azonga bongo na bonzambe na ye po ekozala esika akodekole basimba politique basimba religion basala boye baboma bayebi ke na tango oyo elaka eze kokanga bango loposo pe bayebi ayebi kasi biso baindo biso ba noir sima ya ko perdre Mbuta Lumumba sima ya ko perdre ba leader nyonso ya Afrique noire bomoni tango to tilibino liwa ya président Kadhafi balakisi tango bakangie makileze eko tanga bayekola ki se bembe na ye elali soko na chambre froide sika bakendai kotie yango pona ko humilier personne na ye mais ko transition elekeli wana kati tango bakangi te sika babomaki torture basalaki et puis aze bolumbu rien que pona ko bangisa ba dirigeant africain Kadhafi kutu azalaki makasi koleka bino botale sika tosuki
totila bino ba image ya pendaison ya Saddam Hussein. Ba taxaki ye ko sala ba arme à destruction massive, ba arme chimique. Si maya ko boma Saddam Hussein et si kakani bomonaki ba détruire to ba inspecteur na bango ba tindaki ba découvrir et si ka Saddam Hussein azaki ko sala ba arme. Po nini tokoki kozwa mayele te? Po nini tokoki kozwa mayele te? Bandeko na ngai ya diaspora tokokoka te koloba lolenge bino boze kokanisa. To biso lisanga ya vutuka vana pambu vidila. To ne songanzi na fumukusu ke munzala mpanda na ngola aloba oyo bino boze kokanisa. Te. Ata boko finga, ata boko cholo, ata boko tonga, ata ko boko tia mituno, boko tia tolobaka, boko silika, boko vimbana, kasi ezalaka biso esengo, po boko pasuka te. Po boko pasuka te. Boko taxe biso de tous les mots. Un pauvre collabo malheureux. Conscience nangaise est tranquille comme le disait grand maître Luambo Makiadi. Conscience est tranquille. La main qui donne, c'est celle qui dirige. Soko tokoli ya mbongo ya pouvoir mokolo mosusu akoloba ngai bon salelanga na ino émission moko ya tango mosusu ya bomwasi oyo tokoli ya misolo na bango te. Kasi tokoloba oyo eze vérité bosembo ya likambo. Soko tokoli ya misolo na bango bako diriger biso. Toko bima na philosophie ya baindo bola buka. Toko bima na philosophie ya kobundela baindo. Toko bima na idéologie. Toko li ya mbongo na bango te. Pona sala constat ya mainyo se koma kana ba pays d'Afrique. Faut l'état congolais pe sabato misol. Poto tanga charte de l'impérialisme. Sika watango tolobelaka Thomas Sankara, tango tolobelaka Laurent Gbagbo, tango tolobelaka président Kadhafi, Saddam Hussein, Kwame Nkrumah, bango pe bapesa biso misolo. Tofu mukusu akenda kozwa misolo na bamboka ina. Non. Non. Fumuki mbango yambo akenda alakaki. Motangisi akoya. Voilà. Lelo ne songenzi na fumukusu kia munzala mpanda na ngola. Bakokai koloba makambo te baleka. Yango Mobutu asala révolution soko retour politique à retour à l'authenticité. Asali yango na elle politique sans appui spirituel. Yambo na ino poto zwa yango moko tozo ya indépendance hypothéquée pour zakika ka indépendance physique to garder religion. Nzokande ya motu yeze religion. Bato bazalaki kobanga makambo yo. Sima ya 1921 kokenda ya bangunza. Boyoka kanani kotelema kotanga lisusu kombo ya Fumu Kimbangu. Église kimbangiste. Bango basé église de Jésus-Christ sur la terre. Balobelaka Fumu Kimbangu ta. Bokendaka kamba bino bandeko boyebi. Ephésien Fumu Kimbangu ezete na kamba. Lelo ba reconnaître ka Fumu Kimbangu te pona bango balobela SKK. Fumu Kimbangu azongi na sima. Lelo ba site oyo Fumu Kimbangu a opéraka mission et comment ba site privé ya église kimbangiste et ba tie yango accès difficile bato bakota te bato batala te. Après 1921 nanya kokaki kolobela moindo bato nyoso bazaki na kobanga po makambo ba bomelaka yango bato. Et lokola no songanzila aze motinda mi batinda bango pona kolobela bato pona kolakisa bato nzila
yango batelemaki. Et lelo tango bino boze ko kanisa fone songanzila lo ba lokola bino boze ko kanisa te bino boze ko kanisa sur le plan physique et boze limité boze ko kanisa par rapport ya etelo ya bapaya. Boze ko sala banalise par rapport à la réalité physique. Ou batami sur le plan spirituel, il faut balimboler la bino. Il faut balimboler la bino. Osez que ça la révolution étant christianisée, mais peine perdue. Osez que ça la révolution étant islamisée, peine perdue. Révolution ya solo eko salama na milimo ya Bangkok na biso na kombo ya mfumu kimbango. Tala bande ko moni quand la raison est perdue, tout est perdu. Tango mosusu, soko moindo comprenaka qui est un fumu kimbangu et qui est un fumu kimbangu. Tango mosusu lelo, tokoki ko continuer ko konzamate na loposo pembe. Tokoki ko continuer ko konzamate na loposo pembe. Bino bandeko boyebi ke moyindo azi esclave. Chaque jour na États-Unis, chaque jour moyindo moko akufaka. Ba Congolais to zonga na ino na conscience. To zonga na ino na conscience. Poto kenda na ko chlore manaka na biso. Na zena propos ya kire Jean-Marie Vanep, lors de l'événement du 27 février 1997 à Bruxelles. Balobi, les constats écoleurs du curé Jean-Marie Vanep. À la cérémonie de mariage Maman Kamapasiko à Bruxelles peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Après le triste constat, de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrée par certains fidèles kimbanguistes, donc battu église kimbanguiste, le curé de la dite paroisse Jean-Marie Vanep demanda à avoir un responsable kimbanguiste en présence du concierge de la paroisse et a constaté le dégât. Le curé, amer et consterné, s'élançant dans ses longues et dires réquisitoires. Regardez ce que vous avez fait, c'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbanguiste. Non, je connais votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez vous revendiquer de Kimbangu. On voit bien que vous ne les connaissez pas. Kimbangu était un nom violent, malgré Basambisaye na cour militaire. Mais awa mondelo yo ayebaki fumu Kimbangu. Oyo bakutanaka na ye na palais royal. Mais namosuni boye fumu Kimbangu azua visa te, amata mpepo te, mais mondele oyo kire oyo catholique aze koloba. Tokutanaka na ye na palais royal. Alobi, Kimbangu était un homme violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921. Yo moindo pozwan tango ya kolanda. Fumu Kimbangu. O lo poso pembe. Catholique ndaze koloba. Balanda ye. Banda 1921. Balandela ye. Balandela ye. Outa 1921. Jusqu'à sa mort. Donc balandeli ye. 30 ans so sali na broko. 30 ans on a pe balandeli Fumu Kimbangu. E boko sosola. Soko lelo toko beta lisolo ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu
abandi côté le 6 avril bakangi na septembre batikela etango te kasi soko fumuki mbangu azwaka tango ya koteya par rapport ya nguya mokili ya molimo epesaka aze na boloko na Lubumbashi aze partout aze na boma koteya aze na boloko na Lubumbashi aze na Kisangani koteya aze na boloko na Lubumbashi aze na Equateur koteya yango fumuki mbangu amonana na ba province nyonso ya République démocratique ya Congo e boyoki moloposo pembe bakutana na ye na Palais Royal. Oyo loposo pembe nde alobi mécanisme nini loposo pembe asala te po aluka kokitisa fumuki mbangu motu na lombangu poison na bilia poison na mai poison na mopepe mécanisme nini loposo pembe asala te atia fumuki mbangu na tono basude babwaki na ebale bajongi bakuti fumuki mbangu kote yango bandeko na ngai ya église kimbangiste bosa propriété na lisolo ya fumuki mbangu boze famille biologique kasi spirituel esprit ya fumuki mbangu bino boze ko contrôler yango te bino boze ko contrôler yango te ba site ya manifestation ya fumuki mbangu bo pesa yango bato accès bakota bayeba grandeur ya fumuki mbangu bato bakenda komona makamwisi ya fumuki mbangu esika batiaka ye na tono na lutendele esika fumuki mbangu apemelaka bisika nyoso bino bo récupéra bo pesa accès bato bayeba grandeur ya fumuki mbangu bozwa ngolo kwa likambo ya libota na bino ya mosonite likambo ya ndauto bokolia bomengo na bino nyonso ya bino eze ya bino tata zalaki ya bino koko zalaki ya bino lipamboli na bino boko hérité ingeta moto akotelemela bino ya zete fumuki mbangu 30 ans na broko atika mama mwilu atika ba papa dia ngenda bana atika ba papa kisolokela atika ba papa dia longa ingeta lelo bino bana na bango bokolia mosala malamu o nkoko na bino asalaki kasi kombo ya fumuki mbangu nde bozwa ngote lokola propriété privée waneze kombo ya lisikoli ya baindo banso ba site historique bo pesa yango accès botika bayoyo baze ko promouvoir kombo ya fumuki mbangu bazala na accès na biteni wana kombo wane yaki pona mabele ya Felika kombo wane yaki pona lisiko ya loposo moindo fumuki mbangu nelongengo ya baindo banso tokomisa bango te lokola fumuki mbangu ya libota lokola fumuki mbangu ya bankongo bakongo nini fumuki mbangu amonana kine Equateur soko bango moko fumuki mbangu bayebake etinda na bango mosala na bango ezete ya bangala po nini bakendeki kote ya tene Equateur po nini bakendeki kote ya baswahili na témoignage ya Jean-Marie Vanep alobi ebele tokokoka te kotangira bino boyebi etandweze ngonga soko toke na po mosusu alobi vous savez qu'il a prédit la guerre mondiale en 1940. Nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. Il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de la démocratie. Les uns sont pour Kabila, les autres pour Tshisekedi. Que signifie le mot démocratie en Kikongo ou en votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 de vos ancêtres? Vous savez qu'il y a 7 corps de vos ancêtres qui sont exposés à Tervuren, ici en Belgique, depuis 1897, 1897. Sans connaissance de votre histoire, vous ne pouvez rien faire. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses de votre histoire. Yango ataba boma mbuta Lumumba
biso milangwa yango ata bandeko baze kokufa na Goma awa action ya Masanga 2+1 2+2 osombi milangi mibale ya Masanga babakisi milangi mibale Bondumba au rendez-vous lelo femme congolaise aze komiteka na priya ya kwanga to ya lipa lelo Bondumba ekiti te na bana ya 12-11 ans oyo kala toyebaki tango mosusu mwana aze mineur soko akosala bolingo par rapport ya manque ya éducation kasi akokoka te ko découvrir ba interdit po aze nesika te akokenda ko exécuter ba sentiment na ye kasi lelo mwana 12 ans ko foot hotel baze ko tala misolo na ye lelo mwana 12 ans ko kota na nganda likaya sombi bangi bakotala be misolo na ye lelo mwana ya moins de 5 ans ko kota na bar basi babali basombi masanga baze kotala kaka be misolo na ye makambo ya ntina oyo eze ko détruire Afrique eze bele oyo biso na bino tokokaki kosangisa makanisi potoloba touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi kasi bato bakoti na distraction mo démocratie démocratie alternance ba intellectuel ba ya ba diplôme bango nde batelemelaka batindami yango bomonaka ba prophète nyonso baya na mokilo ya mosuni ezala na prophète intellectuel te Mahomet, Bouddha, Jésus, Fumu Kimbangu epai na biso baindo toko kitana bazalaka na boyebi ya bokili ya molimo kasi batanga kate etelo yebayaka kokuta po ezalaka etelo ezeye kokolonize soko lelo même na eteni ya baye ko bundela boindo lelo soko ezeye na moko abundelaka boindo ya kumisaka badiplome ya loposo pembe aze yauli aze motindami te po etelo wana yango nde détruire etelo wana yango nde ebomi ba valeur lelo pécheur aze inutile sans diplôme nani ako considérer nani ako considérer lelo pousse-pousseur aze inutile atutani na moto apepuli elamba aze moto ya solo lelo porteur aze inutile sans diplôme lelo élite intellectuelle basali mokili na bango lokola elingi loposo pembe kuna sokola ndeli eleli na bango lokola loposo pembe emeleli na bango lokola loposo pembe etamboleli lokola loposo pembe. Voilà pourquoi bako trahir facilement mabele na bango pour l'intérêt à loposo pembe. Et biso petit peuple victime ya manipulation. Biso bayoyo to kotite na mokili na bango victime ya manipulation. De génération en génération, succession zeko salama. Botala kabilongeze na Sénat na biso. Basusu babandi politique, biso basusu kozalate na mokili ya mosuni. Pona bango passion et coexista kate. Soko alongo ya wabalukeli eli dusu mosusu ya ko respirer. Biso observateur. Biso to tinda mana mokili pona kotala bango kolia kolata komele. Soko nkufa. Soko bazena posa intibal batei biso liboso. Soko bazena posa ba deminer terrain ezena ba mine antipersonnel batambusi biso lokola bangombe. Na bango lokola ba kopia lo poso pembe ba imbwa na bango ba leki biso na valeur. Ba niau na bango ba leki biso na valeur. Imbwa na ya kota na ndako kasi yo chauffeur okotika la kokota na ndako te. Yo pousse-pousseur okotika la kokota na ndako te. Lelo to salaki rétrospective ya histoire ya Afrique. Na mwa moke to la kisabino lolenge kani bakonzi ya mboka na biso
bakonzi ya mabele na biso batikelaka bongo mokili. Président nyonso ya Afrika azali na rebelle na ye. Rebelle wana basombelaka mandoki wapi epai ya Loposo Pembe. Esika bakonzi na biso bazali kokufa Loposo Pembe présent. Lelo na ba rentrée parlementaire nyonso ya Afrique noire Loposo Pembe présent. Po makambo bakolobeleze makambo ya mboka na ye. Matondo bo sufuri to kabwana tokutana na bino na poso ezali koya pona manaka Yesus. Matondo mingi. Moino atana patiengo atakondi mapatinetego oyo patiengo Moino atana patiengo